namo, kurera namo. Bonjour, mbote mingi na bine sutu ba ebolinga ka maman Eliane Nitu. Na pesi no ba mbote ba ebo abarizenu ma vimpi. J'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nous avons maman ba tela biso kini ezali. Bino pe na banzi côté na bino bozali malam. J'espère que vous allez bien. Ngai pe ça va. Ce que ça va na liboso kutani na vidéo oyo naza maman Eliane Nitu. Nasaka mingi ba émission sur les mariages, nasaka ba émission culinaire, nasaka ba vlog pe nasaka ba télé réalité na na chaîne YouTube oyo ba bengi na kombo ya Eliane Nitu TV. Donc on conseille na o s'abonner, après avoir ko s'abonner ou activer la cloche de notification wana ka pembeni mona mwangonga muko zo betaka ka musapi taka so betika musapi ele kisko activer yango po banda ko recevoir ceux qui ba émission musa ce que côté na chaîne oko ko mona yango. Na to solo la ba mama o penzeza le solo tali mingi ba mama ngai ba mama botala kanga o bolinga nga pe bo sepela kana wa bino maman Eliane Nitu moi si abatu ya fumu kanda la reine mère appelez-moi qui mie qui en kaka kona on box maman Nitu betanga dans le binde ngwa mingi na loba ke soko za mutakanda kotala ngai te poko sepeno na ngai te somo za fanatique revoter kotala ngai te somo za mutaketo za motema ngai motema bololo motema likundu kotala ngai te po okosepela na yo na ngai te mais mission na ba tuzi kezaka pona ko bebisa te kasi zaka bongo pona ko bongisa nazapela musala na nga ona sala ka service traiteur la providence soko za na fête na yo oza na fête ya mwana olinga sur ka kitoko ko hésiter te contacter obe maman Eliane Nitu numéro na ngai téléphone yango moni eza koleka wana lelo toza bongo le 7 mars 2025 le quoi toi le 7 mars batu mingi baza ko se préparer pour na journée à lobby le 8 mars journée à droit de la femme kasi journée à droit de la femme wana biso ba mama nyoso te mais ba mama mususu on dirait baza ko comprendre depuis le Cameroun malamu te ya journée à droit de la femme. Ezana ndeko papa moko abenga pona ko yebisa ngai ke ye na ndako kuna eskaza lina madame na ye bazana mbutu ya kosala nini ya koswana bazana koswana na kati ya ndako eloko ni ezoswanisa bango journée à mois de la femme oyo le 8 mars muteza koswanisa bango papa lobi na ngabo mama Eliane na uti musala kokota nazokota na ndako akuti mwasi na ngazo tonga ngai na telefone mwasi aza ko tonga ngai mwasi aza kotonga mobali na ye na telefone moete na yebisi bino kutu eloko moko te mama na yebisi yo tika na yebisi mabalo oyo yonga na poto oyo ko mobali kuta kochila kane mwasi mu nakota po biso basinde toza tosala ka mingi mama ozomilesa ozomilatisa ndingeza na Saint Valentin mama ata folola bolingo na zuite ata folola bolingo na Saint Valentin oyo nazi yango te awa pe boy to komi na mois de la femme boy nata nanu lelo soki akoyelanga liputa mama papa kota ki ayoki ndenge mwasi na ye aza kotonga ye nata la soka osa nini akoyelanga liputa papa lobi ke yetango akota ki ayoki mwasi osa na téléphone comme c'est dans les habitudes de sa femme azaka mutu koloba kotonga abi abende ki mwa makolo pembeni mke asala nini ayoka mwasi na yazo so nani ndebo ya kanyi mwasi na aza kotonga ye na telefone mwasi alobi awa kutu le 14 février na zo eloko te tota nanu lelo tonga ozonga soki bomoto na ye ko sala soki na kozata cadeau ya nini ya mois de la femme tango mon bali ki bongo bali pa fungoli porte abine bonsoir oyeka mabo pamba Mobile abina mosi mena uti musala bi bongo to uti musala ngwe mabo pamba le to ça déjà les 7 na bande ko talela yo ti ba les 5 ba les 6 ne ba kata ti le 7 yo kana loko te abi fa kina ya na nini o bongo yebite ke le beza le 8 mars il faut ko elanga liputa le beza mukolo basi bazolata maputa fa ko elanga liputa ane paso pesa nga liputa te ane opele so pesa nga pe liputa te ezalaka te est-ce que ba les arabongo ezalaka te awa to loka to uti na Saint Valentin awa o pesinga eloko moko te to komi pele susu ana le 8 mars bo to komi le 7 o pesa nga pe eloko moko te ezalaka te ngamuka na milati saka ngamuka na salaka boyeboy ki mobali na yo eza wapi
ki mobali no eza ki mobali no kala mbeto ki mobali no bimisalo kala mbeto nde wana oza mobali mpo ndenge eza awa tokabola bacharge yo tofuta ndako ngai na osomba biloko ya kolia ngai nasala boye bakabelo na ngai natiaka nga moko wana so bato bamona ngai nde natiaka bakabelo na ngai wana bakokanisaka yo mobali moto osombelaka ngai ntango bato bamona kaka naza bien bakokanisa mobali. Mama Eliane nauti musala nakolemba nakokuta mobali azotonga ngai mwasi azotonga nga na ye moko abisinga vis-à-vis nayebi yo mama nayoki kanda te kasi nayoki mawa nayoki kanda te kasi nayoki mawa mwasi abandi koloba loba tia aza koloba bongo akataki telefone te lokwa bande kotonga nga na moninga na ye tia azoloba loba bongo akataki telefone te atikaki na telefone eza nango kaka donc nde tozoswa na moninga na ye bazaki kotonga aza koyoka ndenge nini toza kodiskute na mwasi. Mama Eliane mwasi ademare nga tellement lobi nde toza boye tellement lobi ndenge toza boye nazosaki nanga mosala na kitisi na koti douche na sokoli nalati bilamba na bimi nde toosolola no boye na kati ya voiture nanga nde toosolola no boye natuni papa siko bimi okie wapi abi mama naki koluka kimia naki koluka kimia ngabi papa kimia ngo koluka ngwapi na nganda abi te mama na nganda te naki koluka ngo na nganda te na la place kana kende kolukela kimia ngabi papa kimia ngo kende kolukela ngo wapi abi mama so kote ba peso kimia to koluka kote kimia ezaliti ngeka kote moko bona kende koluka kimia na kende kovanda mena kende nganda te na kende kovanda pona sa nini mutu na ngana no ekita mama nitu bino mutu bote ya ba mama bino mutu bosola kaona ba mama pona kado mwasi azoluka liputa pona liputa ya le 8 mars. Est-ce que el kambulu kwa liputa ya le 8 mars ekoki kotia mobulu na kati ya ndako na uti musala na kuti mwasi azotonga ngai Saint Valentin pesa yanga kado te natala pele loko ya na yepe maboko pamba na memi ngambo. Est-ce que mama nitu mama papa lebi mama avec tous les respects na kati téléphone na continue nzela naza kokende bande ko yona yeko sona ba mama oyo boko yoka ngai bozo émission nga bo partager pe na bande ko mususu bango pe ba yoka oyo nga la linko loba ba mama nani aloba ki na biso ke le 8 mars moi si il faut alata liputa. Qui a dit ça que le 8 mars moi si il faut alata liputa? Nani alobi yango que le 8 mars moi si il faut alata liputa? Qui a dit ça? Na atata ngozo ke nando kwa libala est-ce que baloba ki na que le 8 mars mbali fa asomela ko to tena publicité na service traiter la providence total nanu après to zonga to continuer lisolo botana nanu bana oyo ndenge baza ko bala na boye nazana ko tuna bano nde babala ni boye to tena publicité service traiter la providence est-ce que tant ba pesa ki monga libala na kati ya libota ba yebisa ki na mobile ke le 8 mars faut lettre moi na liputa pour esa journée ya liputa. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît.
toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence caca. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, voilà tout comme on a bongo et les publicitaires service traiteur la Providence. Est-ce que tango ba parents ba sala ki kinzonzi ba ebse ki mobile ki ndenge ozawana le 8 mars ba dosuma la mwasi no liputa. Est-ce que ba ebse ki mobile ki ndenge ozawana na Saint-Valentin okobanda ko pesa mwasi ba cadeau? Non. Ba maman bongo te. To komi ko déformer le 8 mars journée à droit de la femme. Te comme ko déformé en gros. Ezali mukolo oyo biso basi tozoki ni indépendance na biso. Na kola kisake na tango akala ndenge ezalaka mwasa bada ko dépendre kaka na mobali. Ezala basi babando lika te ba kende classe. Alors ezala basi babundaka na États-Unis kuna babité. Biso pe faut kenda ka misala, il faut to sala ka ndenge mibali bo sala ka to ko vanda kana ndaku te to skola kaka basani. Na to lambaka ya bubu biso ni soto koma boelele ozu ozo sala musala mais ezeli likambo liputa te biso ba congolais to exagérer kaka nyonso ba mama biso ba congolais de to komisa ngo journée ya liputa ezali journée akolata liputa te bande ko nangai Saint-Valentin ezali makambo to kuti ana mindele Saint-Valentin ezali kaka journée moko ezana ngo commercial mais mundela tchango ki journée Saint-Valentin ezali journée ba amoureux to kuti kaka na jewana mais eza ko pesa biso droit te que faut sona na mobile na yo pour la journée pour na Saint-Valentin parce que flirter ou sona na mobile pour la journée à Saint-Valentin parce que flirter ya oli kambo ko sona yo ko luka problème na couple na yo pour na fleur. Yo ko sala mobile uti musala mama o sone sa mobile na okaka pona liputa mingi maputa bomona balata ba defa defa maputa pona liputa na mois de la femme liputa oyo vraiment yangonde loko oyo yo kende ko luka problème na siko mobile na yo abimi akeyi oyebi ko ta keyi après le bio mutokozo ko ya ko lelati côté mobile no akeyi est-ce ko yebi mobile akeyi wapi oyebi so na nord so na sud na est tout na ouest oyebi yango te ba mama bolanda ka ba vie ya batu mususu te kolanda matalana ya batu mususu te batu na couple bana ndenge ba vivaka ba mama batu bazana ndenge ba vivaka na kati ba couple na bango bandeko na ngai ndeko mwasi oko se retrouver ndeko mwasi oyo uti ko tonga mobile na ona téléphone ozozela liputa mama kolandaka maputa te bato ebele omonaka balataka maputa na nalataka grand super nga nalata grand super nga nalataka babiju banyongo na banyongo bamama na ngai mama kozala mwasi oyo takende kodefa chateau rouge mome basi bayeba ye na kodefaka ba grand super na bamagasin akokende na magasin ya mantanga akeya defi grand super nakoya kofuta so ka futi na mumbongo na nesili te akeye na magasin ya Antoine a defi akeye na magasin bo ya defi okomona leta grand super ba grand super kaka ya kodefa mama ko envia ka batu te liputa eloko te mama ko envia ka batu te le 8 mars la kisi liputa te bandeko eza ke toza ko célébrer ka ya lokola date d'anniversaire ndenge tozaki na anniversaire nanga na botama le 10 juillet na sala nini na sepesa bato na sala fête et lokola to mona date ya Jésus oh Jésus botama le 25 décembre tika to sala fête ya Noël eza ndenge mona le 8 mars ezali date o ba vandaka bazoka décision banda le loto tika moi koma autonomie na ye moi c'est comment c'est ça moi c'est la autonome. Moi c'est comme autonome yé moko. Moi c'est bandalelo qui est de classe. Moi c'est le bien à côté à permis de comme voiture. Moi c'est le bien comme médecin. Attends comme médecin. Moi c'est le bien comme pilote d'avion. C'est ça. Et ça ma kambuya ma puta te. Ovani nanda kuno mama. Olingi kimia te. Kaka pona liputa. Ozo tonga mobile on a téléphone na mutu. Mais na Saint-Valentin balobi kaka te ki mobile muta c'est ay la fleur. Mais ça bongo te mama. Saint-Valentin le bitaka mbala la fleur
yo poko ki kopesa mobali cadeau parce que bosaka bolingo bino mibale na mbeto yo sepesaka mobali mbala sepesaka mukola Saint Valentin oko kosape mobali na yo cadeau osali pe cadeau pour l'amour en nom de l'amour opesa mobali na yo cadeau ezaka te ke mobali fa pesa au cadeau mobali fa pesa yo cadeau ce n'est pas comme ça ezaka opesa mobali cadeau mobali apesi yo oh kopesa moninga apesi moninga mama likolo ya liputa ozotunga mobali pona liputa ya solo wana mama pona liputa ozotunga mobali na yo naza siko elanga liputa na journée de la femme est-ce que tant moi sembali babala na ba bisa mobali ki journée de la femme faut sembali na mos na maputa ezaka bongo poni tozo changer makambo ba mama après yo mokolo bi okolela oyebi mobali soko bimi na ndako na kanda il faut ça l'attention hein ponzela ki oyebi te ya mama. Le mariage n'a jamais été acquis. Même mon mari me l'a dit aussi. Hein. Le mariage n'a jamais été acquis. Maman, au collet la pamba. Pona liputa. Liputa, maman. Est-ce que you know wana na placard nous a liputa te? Ba maman qui cherche bazai soki ba boti, ba somele si pas na maternité. Est-ce que na poto ezalaka? Na poto so bi mo lati pyjama, ozo nganda kuti. Ola ti pyjama tant que tu s'intégrer dans makamusus, tu s'intégrer au kinde somba baguette. Tu s'intégrer dans bonjour, bon appétit, bonne nuit. Merci, au revoir. Au matin na biso yebi mutute. Bonjour monsieur, bonjour madame. Boston ah au revoir, au revoir. Makam tu s'intégrer dans wanati. Est-ce que mundela la takaliputa poser à mois de la femme? Biso ba congolais to comme ici le 8 mars, to comme ici en tout le mois de mars to comme ici au mois de la femme. To comme ici en mois ya liputa. Et combien faut la taliputa, faut la taliputa, faut la taliputa. Non, ce n'est pas comme ça, bande konanga. Et ça conseil na ko pesa na ba mama nyonso. Ko tonga mobali na ote nenge ndeko mo sa tongi mobali pona liputa ya le 8 mars. Ko landa teke maputa mingi omona ba kola tongo le ba defi ya ko de okondi kota nyongo kaka pona limukola le 8 mars. Hein? Okikuta nyongo ya le 8 mars kaka na defa liputa na lata. Kaka pona defa liputa. Le quoi mon bail les potatés à ce melingate ya ba mama boyete tous na poto to landa bizele moi mindele le 8 mars na bango mo bato États-Unis ba tiarate ke oba bandola tato tenue moko spécial pour na date le 8 mars non eza na tenue te le 8 mars o tiaka mo bulu na mabala ebele basi ebele bazelaka le 8 mars pour mbala sanini asombele les puta. Ils en a sens te. Ils en a sens te ba maman. Bah c'est belle basé le 8 mars. Mon bala sommele li puta. Après ça y cadeau. Y li puta. Pour y faire qu'il y ait musique. Y faire qu'il y ait des soirées. Y faire qu'il non ba maman. Bon tu capes comme mi va ba vidéo pour la maman puta. Ola tango bo tchango na placard. Tango zo fait muso ola tango to uluki su mususu. Te placard et tout tala ma puta. Tala ma puta. Te ba maman boyete. Ba maman. Soko yebike au soin na mobile. Ou comme ben ba problème pour la liputa le 8 mars. Soko ki émission nga. Tika makamba liputa le 8 mars. Tika yango. O tungisa mobile na ote pona liputa. Ko tungisa liba na pona liputa te. Liputa c'est rien. Liputa eze lokote. Eze lokote. Eza pe symbole le 8 mars te biso ba congolais. Ndeto komisa liputa symbole le 8 mars. Mais bato ba bunda pour le 8 mars ba cheki tenue moko spécial te na date d'anniversaire wana ki tenue oyo basa bandota le 8 mars yango non et un système biso ba congolais to ya nango kasi un système moko malamu te eza ya mabe po ezo kotisa matata na ndako mabala oza mato koyoka ayoka partager vidéo na yebi ki mate ya conseil ya bobino bolingaka yango te na yebi bino très bien. Conseil bolinga te, na yebi bolinga polémique, mais o balinga conseil ba sepana conseil ba yoka, ba bela mona wa muntu wa mufa wa déjà. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Botika ko swana na kati ndako libala pona Saint-Valentin. Botika ko swana ndako mabala pona le 8 mars. Tibo ko bana ko swana pona Noël, tibo bando swana pona Nouvel An. Eza mabe. Tata nzamba kalsa ko muna nzamba ndo meshene bana betu bons. Bye bye. Service traiteur La Providence
Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.